papa. Ok, merci mingi papa, très gentil. Toye awa vraiment pour na koya koyamba président Martin Fayoulou. Eli Martin Fayoulou autre Vodaki azaki na voyage azoya toye koyamba ye. Alors déjà na mita boye biso ba koko sikoyo. Comme azamo na ba koko biso ba koko nde sikoyo toye ko kitise siko na malembe nyonso. Akita asala musala na ndenge yo esengeli pona peuple congolais. Alors musala ya Martin Fayoulou c'est pona ko bundela peuple vraiment na ndenge moko ya mibeko kenano liboso. Alors et en plus de ça dollar et ça les autres mata. En plus de ça donc tous ceux qui vivent bien donc on y a passé donc nous allons les voir donc moyen de l'obésité alors déjà Nkoko mona bankoko na kiasiye pona akita donc tout le monde passe mingi tout ça pour souffrir na ko souffrir tout souffrir vraiment c'est la que Martin Fayoulou ministre ya budget mais bino ko senga ye abongisa ko bongisa na biso ko sana tuna ke ya bongisa po za president en plus de ça azali opposition azapena mo dire il y a les bosso ya président comme azali opposition mais vraiment nous comprenons pourquoi balingi na lokale yeke makamuna yeke le bosso alors naza ko lobake awa biso na muta bozali bakoko la force spirituelle les noirs donc quitter déjà na terrain pour na koyamba président akita na malembo nyonso asa sa peuple congolais ayoki a peuple congolais tozana tina na yemi po biso nde to votaki ye siko biloko simbi ezali OK awe za lokola ke bonkoko na koma bankoko bonkoko na koma bankoko do ifuto yamba ye Martin Fayoulou comme bankoko lokola yelembo na coutume na nzete pour soit lié comme nkoko. Alors muto ya bimisi pe la bosse spirituelle des noirs en Afrique yangoyo donc laboratoire spirituel Adagi na ende dope ya kabila o asala mariage na baona kingakasi mais ye mon place asa parti conscience et ça là azwaki pourquoi pour intérêt ya peuple te pour intérêt personnel asi déjà moi mbongo na mikolo asali akotika na mboka po akoka te ane musone na tambongo balia na Rwanda ya bongo balia ngo na kingakasi bamona bakabila ya nani leader déjà la muka mingi déjà ba télé. Est-ce que vous pensez que Martin Fayoulou a une chance dans l'élection prochaine pour gagner sur l'élection na la muka eza plateforme ba yebi ne batambusaka so to komna ba élection ba yebi muto ba kocha enquête to kolo ba Martin Fayoulou te pour ba 4 ba yebi muto ba kocha enquête to komande na élection mais par rapport à la population ndenge to mona na secrétaire Fayoulou aza na population ebele Plata kakayo Voilà mundala bimanoso ya kusundema Lushingu kele pasi Bokosi yo Obisa tofoti makosi yo Oya tofoti Martin Fayoulou Mokosi Azali Konsi Numéro 4 Balode l'élection Ezali bien encore Batu baye kibiso mibale Bakoma kosekangai Yagula mwasi ya kimaye Akoma kokono soto Bango baneglisha na kasi Martin Fayoulou lokotanga Osalanga pona zamtu kasi mukila te Omoni bamikila na pouvoir atobesi bango Subalala, subalala, subalala Sokola matakwa Oh subalale Sokola matakwa Kabila bayo Oh sokola matakwa Kabila bayo Sokola matakwa Kabila bayo Sokola matakwa Kabila bayo Sokola matakwa Kabila bayo Sokola matakwa Kokala senga Jacobi misanga Yazika Pourquoi me faire la côte na chaque goni problème Ça c'est mon côté le kilo le monde de l'engi Numéro 4 Martin Fayoulou
Nasuba Malala. Bango banani. Bango bato ya cash na bato ya FCC to bien ka fayu le candidat commun. Ko la kisaka bango bimisa na Genève. Bayo bimisi biso FCC le baka yango ezali fayu le candidat commun. Félix candidat corrompu. De loko to lobana bango. Yango to biboye. Bango ba limto sangana bango. Biso to lobi boye. Martin président Martin ça bimisa de plan sortie de crise. Ko bango mo ba yebi. Ceux qui va adopter plan wana. Nous on n'a pas le problème, on va accepter. Mais la plan, on a Félix Tshisekedi qui est la présidente de la République selon Martin Fayulu. Non, mais oui, pas de problème. Martin Fayulu a dirigé au Yalikolo. Non, Félix a le droit que le président Martin Fayulu peut voter à Zanase, il y a Zalikolo. Non, pas de ma plan, on a plan, on est à madame. Non, oui, ce qui est Zali pour l'intérêt à peuple. Président Martin Kondima. Mais ça pour l'intérêt à peuple. Non, là on n'accepte pas. C'est un peu ça mon frère. En fait, on a complété une déconabiso. Alors ma caméra est très important. Parfois, bandekomi va tirer attention. Alors biboui. Congo, ils allaient dans le chaos, ils ont la crise, moko boui, où ils vont imaginer. Au Congo, ils ont la bataille, ils ont la casse à Congo, ils ont Congo la minute. Donc c'est qu'il déco Félix, attends les gars qui la corruption, donc c'est qu'il y a Congolais, ils ont la killer Congolais. Après ça ils ont malamu. Tout le monde a qui est de plus en plus dans les chaos par rapport au même époque à Kabila. C'est pour dire que association va s'allier à Kabila et pour apporter rien. Il y a un moment dans Martin Fayulu. Alors bien, Azaï a posé qu'il y a comme président, Azaï a posé un changement à Congo. Mais pour le changer Congo, il faut qu'on en la tête. Mais à un moment, il va le voir comme président. Parce qu'on peut se dire qu'on pourrait qui n'a pas bonami, c'est qui Martin Fayulu. Bando qui a Congo, biso to yebi, ba yebi biso, ba voix, ba pesi to ba lingi. Donc on dit peu importe. Tu considères que les Congo na biso té. Ya solo. Tozo considère toujours na Congo. Na yango. Ici Félix Boye. Ya solo. Andi ma proposition oyo. Moi, je Martin Fayulu a sali pour la Congo na crise autozali. Na yango ngai pour na Congo wana esengi nini? Esengi ke qui se dit Fati ozobenga Fati malheureusement ça bétonté à se séparer na équipe wana bazali na coalition na bango ya Kindoki FCC parce que ba kotika la jamais concerne le loko intérêt à peuple. Le peuple a posé un changement, pour moi, que souffrance est vraiment à la hauteur. Il y a un mot de Sebeli, de remercier Nzambe, de son sous ma tonne de Liboso Naï. Merci madame. Bon, biso tozana posa ya dialogue te. Tozana posa ya réforme institutionnelle. Pour les lombos cannabiso makambo ezo marché te pour na ba réforme na institution wana nyonso. Papa non. Nazo yebisa yo boye. Banda 2006, nous votaka abimaka te pona nini? Réforme ezalaka te. Ceux qui t'ont changé, t'ont sali réforme na niveau ya CENI, na niveau ya ba généraux, na niveau ya ba institution nyonso simbi mboka. Toche batu oyo baza honnête. Papa, nazoloba très bien. Toza na posa ya réforme. Réforme wana toza na Denis Mukwege. À cause de la wana tozali na mose. Papa, Martin Fayulu aza élu ya peuple, ayokela ka peuple. Oyo peuple na ye azo senga ako exécuter yango. Oui. Je souffre pour les présidents. Après la négociation. Allez,